Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local. Maboko Yanzambe. Kaka ndenge ngala binoto solaka. Nemisa na biso nous voulons savoir émission rataka jamais. Na bandako na bino bandeko. Na lobato na lobate. Na koloba kaka pona bino le botinga na loba makambu ya catch congolais. Oyo bino bobenga kindoki. Biso to benga ngo bokoko. Pona nini bokoko? Soki mutu azosala mbasi eza kaka bokoko. Soki mutu azobela te azwi mpese ba traité bokoko kaka te. Ebongo soki mutu epe akekoluka mwa nkisi eza mpe kaka bokoko nyonso kombo nango nkisi te mingi avana bademission napesi na bambote ya mpona baye basunga champion lokala mwa eloko mpona esala zuwa te kasi na nsima ya kobwaka mwa eloko bakatiere nyonso ya kinshasa bakokasangana bakobetanga fimbo pia nakufa na elamba mafwidi bongo bino bosekanga bandeko mpona bakokundanga na seke ya mokuse makasi ata ya mwana 2 ans mpona nini obi ata ya mwa 2 ans mpona nga champion lokali nazalaka nanga molai te nazalaka mokuse lokola mwana 2 ans donc bonana nde nafanda na kiti jour na otelema bokoregrete na mokuse makasi nabwaki nanu mingi mama vie nanga Prosper Bakine mwana dalasa ntongo ve Prosper tel père tel fille Chanel Bakine le seul partenaire nous voulons savoir et bongo soki nalobi vraiment nabi mobali nzambe nde nani mobali nzambe Shadrack Kilombe botombele Shadrack Kilombe botombele donc otoza yo yango babi papa mapango yeso okenda kosala bagene États-Unis esakanaka te mwana pota ntongo Shadrack Kilombe papa mapango botombele colonel Edi Mayengele Mbangi donc yo yango vraiment mon colonel motema ya mama Emma pe na boso te kobwaka bongo mon père colonel Baramoto motema ya mama Ritz pe Miriam Mulangi kasi ye na ndeko na ye Denise Ngangula na kobwaka mabanga mosusu na nsima obanga champion local alobaka mingi abwaka mabanga ebele mingi me na bana émission na bwaka mabanga vraiment misusu na nsima ndenge na obiki na bwaka nanu président moko oyo asungaka komone apesa liboko emona te oyo emona donc babi président Abdon Etima papa motema malamu papa moto ya batu donc basakata tout na nsima na yo basakata tout na nsima na yo président Abdon Etima cette fois-ci nous en avons elongo abi champion local otambo sur makolo test président Abdon Etima yo yango penza na ye wapi na ye na matete pona nini bandeko yango nde ba problème bokasa ya abunga te azali alobi epasola mutu a train Coco Pai le roi des chapeaux mbea na bango urukubuduru ibende baba bongo na bosa kombango donc nyonso wana mwena tanga te champion Malema mbote Coco Pai mbote champion local maboko wa Nzambe oyebi ke lelo oyo na système Coco Pai te ngai nga oyo na champion na ba Coco Pai wana loye na ba yango nyonso de nyonso na ba mais oh non nyonso na ba mais oh non moi ba versation ndio aux États-Unis bon to tshaka propre eza nga propriété tshaka propriété donc o makambo ngo to lobela te to la trop mingi ma sport de bilamba to aza na coup d'œil à comprendre Coco Pai na bango champion Malema mais champion Malema tu peux ndenge ni santé siko ba obela kiti ndenge ni santé bon abela ki repose c'est la moi kala c'est la moi kala bundi ba kombe bele santé vraiment kitoko quoi obundi ba kombe bele oui je m'appelle Maboko Nzambe makambo côté donné to kwela kaka wana imo amikoleli déjà wana champion Malema balobi trop yoki trop to bi champion Malema akimaki championnat ya tante babu champion Malema championnat tante bo akota kombo akoti kombo te club eta kombo bana babundi te ezaki dia quoi bon nasi monde entier balandaki ba image on azwa ki choc ba combat ya alliance mais babu il obikaki déjà champion local il faut tenir à expliquer public ba comprendre vraiment le moko au moins le ça na ba catcher le kuta na ki jaloux na ki songi donc mikolo oyo ba tout o ba tonga kaza na mwasi mobali to na ba meet you ba meet yo mito tonga ka meet you yo mito tonga ba champion local tonga ba champion Malema do za meet you to to ba meet you je reprends
suka nango to bakisi michu ai wana pona bato batongaka kwa ngabe na zia ngo komi yanga michu yango wana vraiment donc plupart ya bakatcher balingi trop koloba vérité te mais bino bapandisango tosalaka émission mpona koéduke mansi wana et puis mpona kofaire comprendre bafani oyo batalaka biso parce que bafani oyo balinga bacomprendre programme ou évolution ya katcher okende nini eza ndenge nini ozomona eloko ezangi bakatcher yango wana moninga aza hospitalisé oleki émission pesa mpe panza sango mais toyoka bato biso bapanza basango bapesa mwa bambongo balia na kombo na o ebele eza mokosu tosala émission kaka mpona yango mais lelo tozolobela pourquoi bolobi champion malema bundi championnat tanti te yango toza na point wana ngai na to kozwa choc na bakomba ya alliance azwaki choc wana nasali après près ba 3 mois et quelques ya choc oyo nazalaki nango vraiment et puis na landoli traitement esili baye kopesa nga repos médical entre temps baninga oyo bazalaki na mouvement donc totiaka kombo na bachampionnat ya candidature candidature po bunda ozo comprendre ngai baninga ya baotia candidature ya kolonda ngai naza na mbeto hôpital ozo comprendre naza na mbeto hôpital repos na ngai nini repos médical esili ngai vendredi championnat ntango yeba na samedi ata yo mo nini okokota su candidature nini okesu bakende kotala baninga dasi bakotisi déjà ozo comprendre donc repos na ngai esili vendredi championnat ntango ezebundama samedi dimanche yebisa ngai ata kutu naza mesi yango ata kutu naza kristanongo est-ce que fedeni atata ntango basi baclôturer et puis nga mpe repos esili na préparer championnat wana eza championnat na préparer yango te sikoyo mpona kolakisa et puis eme tukudi munoko eleki mingi eme tukudi alobi ote malema abangaki encore ndenge afingaka jour wana vipere aokanele bakisa ya noko na bango yango malema obika te nabanga na nga na kima kasi nga aza na championnat nga aza na tante ya mo amba te ngabuna vipere nini ayoza na tante nini naza na tante ya changu yo buna na sikoyo naza na tante ya changu mais est-ce que malgré oza tante te c'est que bana réseau ba kima inde lipasa pa lipasa non kima lipasa ndenge nini lipasa kima nga de édition mobimba première édition lipasa kima deuxième édition akima bayoki na beli baye mais nazo biso vérité mais babike kuna abeti bato akimisi bamagelo poids bamazo poids yoka natalisa yo omoni champion malema aza le seul catcher il faut bafani na biso bakomprenaka biso bacatcher eza na bacatcher oyo babangaka bitumba bazali eza na bacatcher oyo baza baperdrere donc ye vraiment bunda na catcher moko boye bacatcher neti oyo baza pusa boye lokola bamalema boye bapusanaka te ozo comprendre zela na peso par exemple maseba ya awa nga na bunda na maseba ebele bacatcher bakima nayebi nani éléphant aye awa nga na bunda na éléphant bacatcher na biso akini awa bagangaka bakima tozalaka clair parce que baye maseba ye tomati parade tous les leaders ya Kinshasa awa mais comment premier jour babundi deuxième jour troisième jour akimi bango batikali kaka na siboliti na petit na biso fibo maneno bato batikala kaka bacharge makambo wana bango wana éléphant ye batekaka éléphant babundi premier combat babundi ba deuxième combat bango tout point mais éléphant asangisa yo na akseni asangisa bino lokola eza bitumba omoni il faut comprendre que le seul catcher oyo a perdre adversaire te za malema nazotangela yo na bandi kotango bakomba nake bunda na Antonio kodi Antonio babengisinga na nini na kikwiti ozo kopana nake bunda na mbujima combat de fi contre tutu nake komunda ya yete be yo keleli tutu mais soki ye na bengi ye na minute oyo kodira monani na bengi ya mso banga mais yo na kenda malema oyo akesenga combat de fi na mboka bato na lui bien na mboka bato na Congo Brazzaville contre champion du Congo aza un titre pour le moment malema oyo ozo comprendre naza muto na perdre ka combat et na banga adversaire te puis na perdre mutu te parce que na sport po oyeba capacité pe niveau na yo il faut bunda ba grand combat
plupart bakatier ozotanga na Kenya so otanga nga Viper tanga nga combien de ata 3 combats makasa bunda na Kenya Viper Viper obuna bakomanya makasi tanga obuna bakomanya makasi bino bat bolanda na YouTube to na TV bokomela nga boyisanga bakombo bobi ya Viper abunda ya makasi ata 3 ata 4 bokomika ndemo yo na mwana yo onani Liwanza obi Liwanza aisa mutumo katia mwa obi tangela nga 3 komba na makasi na tangelo 20 komba na makasi mutati lo tangati donc pour na relaxa ke toza na biso bakatier mais expérience eza différent donc to ba na expérience différente net ba mazo bat bakimaki bakomba ba mazo bakima bakomba oziba magelo ba esa championnat bandi akeo na kio suba quoi yango na lobby boy magela kutu première édition to bunane finale on a betaka kutu na finale ba mapasa ndemo lobby yango na ngina première édition basalaka na kati ya salle bafandika betaka maboko ba betela yo maboko ana bimisha pa beti maboko de ba ngi ba fanatique na oui deuxième édition ba mapasa basala kiti azu batindi la dikopo o komba arbitre ba lesaka mbongo kombesili na la sortie na TV donc ça sur place wana ya ND omona ke bazanga sentir le kuta si le non na kanda ya komba wana ça polité ba moni ke bata komba retunga na kopo na ko bare ba tu sais ba polité ba moni ba bibo lokola ko pa soutenir na ba mapasa mbalo ba mapasa nde bazui so ba bata yo na lipasa lipasa na lobi boy nzembo zo beta na ezaka yanga omona ke nga na sala ka bilo mo bayaka ka koyiba pe ndemo na nga même na point noir super malé petit o bien super malé boka asip sakaka super malé ya soki super malé atikala na nzembo po na pesa ka bilangi na kokoloko pa na ba patra na ba lwanzili na ba fonche na ba cheche sola lipasa era yo kingai na kema makambo susu na kini na zalaki te ale ajunje bula malema alacha ona nzoto parce que ya no beta nzema bibembe zo nzema na binzem na wana comprendre oya mutakala mutalelo te nazongi mutu bango bazwaka biloko nga na salaka so maître Malema tutika no makambo balipasa na boyi na nga auditeur yaka ye nayebi ke mikolo mpe bapolitike baotata mwa bakomba mwa mingi epolitike moko matema lipasa contre Malema tosisaka monoko bataka omoni na minute oyo Jean Géré asala lobaki makambo mo omekolo bebele batio koma bobu ndeti nga nazo défi tous les catcheurs ya minene zela te okoma kuna o défi na tete na tete na nous question championnat bo tozo kana kamba ko défi parce que te to sisa na nous ya championnat na nous bon to leki da championnat to yike ozwaki te oyaki te pona ozaki malade oui to est-ce qu'on a likambu ya lelo to matima niveau to ngona championnat de ya tante to esikoyo sima ya batante to yaka na de Kinshasa obundaki te na attente pour ozaki maladi bon ozaki maladi to comprendre que ozaki maladi mais biso toyebi ke mutu soki abundi na attente te to soki aza détenteur te moi abunda na de Kinshasa eza te est-ce que ozo espérer que déjà na championnat kana kacho maloba pardon limbisa na episode bon mais tout le monde a bon soki eza bongo première édition il passe abunda ka championnat de Kinshasa te kenani parce que ngane na ka champion Malembe toke Malembe ngane na ka champion et puis abunda ka championnat te abunda ka championnat te so abunda ka championnat de Kinshasa eta kenani wana deuxième édition ngata champion honoraire champion honoraire il passe abunda ka champion de Kinshasa eta ke nani abunda ka championnat te base belé o babunda ka championnat te parce que belé so dono tanga ba kombo za vraiment belé babunda ka championnat de Kinshasa te ba récupérer mutu eta ke meilleur il passe so il va récupérer kaye eta ke meilleur katia pamba ba katia oui ba collègue musu babunda ka championnat te ba récupérer ba ngota ke ba meilleur ndenge moko pe ba récupérer Malema eta ke meilleur donc koto wana so bazo banga etali bango te nazongisi bango kaka c'est là nazongisi bango kaka pona kolakisa première édition champion lipasa nakeka na champion lipasa okela musika te natina bakoba musu te pona na pesa bango gaz otanga nde lipasa po adversaire atai nanga pena ba makaso nga luka bango
Oh, ce qu'on signe des beaux. T'es le roi de beau de fina le roi de le roi Nyampoul. On s'en comprend. Mais mon entend à trop il passe sa première édition à Bundara championnat tantique. À Bundara championnat de Kinshasa. On va récupérer Kaye. C'est meilleur catcher. Un bon catcher. On va récupérer Kaye. Deuxième édition, il passe à Bundara championnat. À qui met le sous championnat tant à mon âme. À Bundara ni combat il y a battanti il y a championnat. Afin de abete la Maboko. Mais na championnat de Kinshasa, on va récupérer Kaye. On se comprend. Donc il faut toyer baga sport direction technique, ce sont les techniciens oyo avec une vision et une meilleure catcher. Vous comprenez? C'est pas dit que tu sois à le championnat. Mais de Kinshasa au monde par rapport à la critique, il y a des combats par rapport à la critique, il y a des personnes makambu, hein? Mais ce qui est par rapport à qui meilleur et qui au bundo le qui aussi sentir. Et au bout de problème hein. Oh. Mais dans le lobby, il était meilleur perdant. Je reprends. Pas de soin le beauté, au moni. Non. Il faut travailler par ma sport. Quand on dit batebele, parce que sport n'a qu'une colo. Parce qu'on comprend ma sport. Mais direction technique, on a technicien, on a Prince Masota, entraîneur Prince Masota, entraîneur Prince Nava, Tyson, Panther, entraîneur Douglas Liebo, Levé Ramazan, tout. Au moins, on a tout combien de bundama. Soit combien de bundama. Pourquoi bakendaka na batante kotala na batala muto yo. Oya za meilleur. Oya zo briller. On se reprend. Si batala wana batala ke Petro abimi sika aye. Donc la sélection faut te récupérer. Oyo la sélection faut te récupérer. C'est ça rôle des techniciens, entraîneurs, DT. C'est ça. Tout le monde a na balle. Au moins, coach Mouya vite, mais Akenda na équipe Mouya va troisième division, deuxième division na hôtel. Tu as récupéré Amoni Petit Mouya danger parce qu'on a Petit photo bien d'ailleurs. Un bon joueur. Petit photo bien. C'est comme ça rôle à technicien. Donc c'est pas dit que Malé Marata qui championnat tant hein que le championnat de Kinshasa va causer non. Mais tu espérer qu'il y ait Rosal. Mais oui. Tu as espéré. Bato mettre l'isolo na coin na de bato banga malema. Ce que ba catcher. Banga yo. Ce que ça ba catcher. Ce que ba banga malema. Ba yo do banga malema. Ce que catcher ozolo ba. O banga. Ozo banga. Ah. Ozo perdre. Ozo perdre ba ka ndeko robina. Ayebi ke mikolo yo ba fan bango ba matisinga Copperfield du monde. Copperfield. Double coco ya matete. Aïe. Ko banga gate. Aigle de tous les catcheurs vivants. Ambassadeur na bino na défendre. Oh yo Paul biso comme ambassadeur. Mais ba tu longo la coupe ambassadeur. Non. Bando uti Brazza. Tu au moins la bino so boko mina Brazza ko toka ki roi. Ah peut au moins ba tu biso ba yo roi. Ko na ba te roi ba ko ko no même so ko ba ti ba combo ya Brazza roi nanti. Bon, ngana tangi na ngamutu te. Mais tu ebi ke catcher na Brazza roi. Awa ba kenda ki Lubumbashi. Catcher roi. Nani a commis roi? Bon, il y a Lubumbashi na ko tanga moi comme muke. To moi qui a TP moi chapeau ba roi là ti super Angoulou. C'est pas ngoma commis roi. Boy mon était bien chapeau ba roi. Aya bien des rois na bino tout. Roi par rapport à ni. Bonga na yebi. Yo na yo tu na yo pas bino moi bino bozala mo ba kindoki na bino bokindo ça ba yo na bino butu. Et tout ce qui kuna bosola. Na tuni yo nde sa journaliste ni va pas dire ça. Un mutalobi ke a commis roi. Roi par rapport ya nini? A commis danger te don. A ke kuna ko beta beti batele ki dose. Bo so ko beti batu ndo commis roi. A moi c'est mutabunda na yo. A moi c'est mutabunda na ite. Il faut ando tinda bino yo te bunda na o. So ko beti batu ndo commis roi. Oui, bien roi. Pourquoi on a un mouton roi? Pourquoi on a un mouton état qui est roi? Signification roi. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez bien. Ngana ebité, ngana monika, bakache bo matisi grade, bo bino nde bo pesi grade wana. Kache. Au moins o c'est ka champion. On a ko expliquer au boy. Au moins nde to fifara boy. Biso so kache ezala mutu azala ba kombo na ya kana ngwa. Ce qui a béni roi, ami béni roi, c'est qu'il a béni roi dans le lenge na yé moko.
maintenant que akomi roi ya bakatiere wana nde terme wana football ngola yango donc champion super angulma champion de Kinshasa China Rambo Mopepe wana mo oza roi na ona nde na aza adversaire on a lulaka o ambosaka dire c'est un bon catcheur vous comprenez bon ce que me bengi roi c'est selon l'inspiration na ye ninga tamboli amoni ki akomi roi wana na roi na ye ndenge na ye amoni akomi roi le roi ya Katangi wa bakatangi ya bakinwa te kasi what on a katanga bete bela félicitations j'appelle super amoto ba katia to mais ebele pe bakende ba beta il faut to ndimanaka hein ebele to ndimana te bo pesa mabe donc c'est normal ami benga roi na katanga po abeti ba katia katanga ebele to nyonso ata yuko nyonso te po perdre combat na kaleli na jibiki perdre combat na kaleli na jibiki mais nga sikoyo bakatanga wana okobeta 1000 personnes so beti des types wana te amona wanda tindiko bundi te parce que bango nde pena bakoyi na bango kuna do bango nde baroi ya kuna c'est ça eloko na félicité bango vraiment babundi bagagné bakoma ebele za champion ya lala champion Chakambala champion nani Chakambala champion mtutani champion Chakambala champion d'Afrique champion ya lala champion Chakambala maître Kimana mais Chaka ayo déposer ceinture pas mutumsu da zo a déposer ceinture non il faut normalement déposer pas mutumsu da zo oui nayebi ke titre na ye koyaki par rapport ya champion ndenge elekaki awa champion bisama ntabinaki champion il faut bien maître kibangare champion te quoi bino bozaka zuwa mingi na batitre na bino ntango obenge bongo esadi bon maître kibangare wana mauvais propre ata ve mona ningaki mingi do bakei babundi badefendre mpena honneur ya capitale ya Kinshasa ezala champion zombile kibambi bango tout vraiment badefendre toza bakatia toza badiffersaire mais foto ndimanaka mpe mais ezomi zombile kibambi akota na ringi boye kaka adversaire ye pembeni mamongo adversaire asali kaka apeli moto bisika bapelaka te bon tala dimension bakisi kasi eza bitumba te mais kisi yango okumisela ngai mutu bapelisi ye moto na ringi dans le vide mais eza bitumba moni biso bakatiere ya capitale ya Kinshasa omonaka na yesu bakatiere ya Katanga bondaka to Katanga boya pe Kinshasa centrale nde yango centrale nde yango moto quand même Papoué, moto pedi à Kimia, gaye moto. Angaye, il faut qu'il m'aille mazala kuna. Ba politesse so bo beng sa ba bo sala do bon fo boko tsaba malema. Uto mutaye bwe angaye na leli. Bete na disolo muki. Do bana bo to sidi kabuya. Ya roi to sidi. To se comprendre. Bon. Ba public ile batunenga nga na tuneke nga ba tutenga na comprendre. Bon, public iso batunaki yo yango to pesa mon réponse parce que nga bandi sport na kimona ba. Na yebi quand même règlement sport, faut na répondre na onga na yebi. Donc roi ya bakatange to roi na ndenge na ye moko. Roi ya katiere te. Soki China Rambo Mopepe asa adversaire na lula ke fort. Soki mi bengi roi. Bon, c'est normal na katanga beti ba katiere belé. C'est normal à Mibeng roi na Katanga, c'est comme ça. Dans ça soit. Peut être solo na muké ya voyage. Bouti ko voyager à OK. Babi kuna bi polo wat. Na na polo. Yo. Non, na polo ka combat mo. Combat mo ka. Oui. Mais babi grand combat ngwana ndo polo. Mais faut botter la peu combat. Grand combat babi yo. Faut botter la peu combat ngo. Napoli, à limite de sensation à passer des victoires, sinon tomber, c'est normal. Napoli. Mais faut qu'on landa combat bato balandi combat bazo benga nga na yebi somi ki lezo benga nga na dégâts pour na combat na kaka pour nini au moins toi ba kache il faut te respecter le règlement ce qui règlement moko etiami to respecter ngo parce que biso ba kache to za likola mi be côté et là msusu et pour le sera mutu au gagner na mais msusu na bureau au poli na bureau msusu c'est le règlement tout le monde a ba match beta mesili balandeli bino na bureau parce que je me point na bureau mais na terrain vous gagnez mais na bureau va jouer au point c'est ça je reprends point na règlement tout le monde a six règlements mais biso lingaka o gagner boy na visa ya bureau wana to timbela ngo na pena habitude nga na lingaka vraiment aucun de gauche à droite te na perdre combat
Ok. Na perdaki combat na félicité ya Palmas, un grand catcher a gagné ngai wana ya combat aller. Nayebi ke combat retour ekozala na bokasité ba producteur. Est-ce que bakoya? Non, po biso tokendaki tokina bitumba. Est-ce que bakoya? Mais soki bayete ezaki ba produit ba forfait. Obi ko la forfait za na gaz te. Opola yango na lobi boye. Na biso toketi. Tobaki mutu te. Et puis toke na Brazza toke muna na province. Ça passe pas kina na biso. Toke na Brazza côté ba belé ba ngozali. Toke na province. Côté ba koko na ba kundama. Na point noir. Toke bunda. Auto seye za bobu ngo makele océan. De guerre oya. De guerre de. Maïka ba bunda. Vous comprenez? Donc pour nga na jamais ko ke na défaite on na wanga na te na perdre de combat. Et même bato bazobenga ngai wana bato bazotala critique na bango eza droit na bango. Mais nga pona nga na perdre de combat, nazo préparer combat retour, na travail nazo préparer, c'est comme ça. Loko nazo préparer combat retour, na travail préparer sur le championnat de Kinshasa Pezoya. A olobi ke ozo assurer biso ko bunda. Préparation les andrines. Maintenant travailler chaque jour. Pourquoi je fais une émission, oyo ça l'émission na dojo mon na travail. Tu peux dans le solo. O ti na bipola kuna ya Palmas. O yeta ngoyebwe. O kanya na no beta lokola combat entraînement. Bon, vraiment neti na ye kinyawa. O kanya la mutu te. Ba adversaire vraiment on azo kanela. Ça d'abord ça champion lokambasi bolite et puis tika boy. O bani o kanya ka mutu likolo bongo. Super Anguluma. Et puis champion le passe à Mazo. Et bongo babi nani kache mwa uti nini Afrique sida yawa awolo ba fort tétanos. Nani mwana ntebe. Tétanos. Mais aux ba fort. Les Afrique sida. Mabe ba abi banda bandi koloba, mutu awolo bana ta fuya zati. Papa. Omoni malobo ya toloba mbango. Mais comme bagarre boye, ntebe comme robeta, omona nani champion makiliba. Lobaka trop mais tu commences sur le terrain. Bon ramususa. Tu vas embarquer dans qui gabe na papa na bango ye, abenga banoko ba ye, de comment ka ba famille. Aïe. Vous comprenez? Donc poloba, na bunda, il y a des choses différentes. Oui, OK tétanos. Donc munoko là na moi tétanos, eux Afrique de Cité. Eux ne Congo, Kinshasa. Ici c'est Congo, capitale Kinshasa. Abele mame. En ce que au kosa no temu sapi. Mbe bambe so ale. A éviter et puis azote mnokongo wapi na matete. Na matete. Côté koko matete azali. Double fois koko matete. Mettre paille. Message à suka to chite l'émission na biso. Bon. Na éviter sur ba question ici. Ngai na clôturer pour na lelo wana parce que eza minute à TV moi de ba selenga kuna. Na ba question belé na pour na seli kala na so na émission te. Mais via minute à TV il faut na stopper na pour na ba okatanga émission na TV. Bon, na vraiment Nicolo na ngai lokola ngango te. Na lisu ko sala ba débat etité. Wapi nini médaille Brazza. Médaille pour non. Et bon oyo siko eza ni oyo eza sika. Mais ero ka koko matete. Koko matete abeta yo me monka ko mo kaka première médaille na ngeza mon première médaille Onde ebanda flambeau na bo Mobutu ko on a flambeau premier diplôme na 1992 premier diplôme champion c'est la champion du Zaïre champion du Zaïre ba diplôme be do to kotanga ngo te kotanga ta bele totanga ngo juma kotanga mutu soko lingi oya osanga défi yelanga ba biloko oyo oyena ba diplôme oyo ata bino moko puis yelanga premier diplôme na yo ata bino moko to yebeza ya neni yelanga premier diplôme na yo ya sport to yebaka eza ya neni oya ba débat parce que mikolo fana na ba nosa no débat na ba archive to lingi débat na ngai do zana na ba archive oyo koyo loba na ngai na ba émission parce que ezate oyena ngamba makama papa mbate. Mais aussi ça kimbo so mapangwe. Oui do. C'est belé. Na moni na ba musée awa ba seka Kabila. Do oyo ezo ota. Moni oyo
Et donc vraiment temps et je temps peu lembi donc mikolo sportif on ça la débat na be mission yela nga premier diplôme na yo oya vie na yo premier diplôme na yo ya vie na yo basera musée ozomona ngo donc oyo sera Mobutu Mobutu c'est là c'est au musée au musée 97 République démocratique du Congo oui au musée première édition ngana ba drapeau na OK donc mikolo so ngo ça l'émission nga donc yaka pena mobimba oyi na premier diplôme na yo ya sport oyo banda akabino mo bota na makambo boya nga baloyinga papa wana na la simo ka exemple mo bobo yaka ngo o bano ka sport ka mamo ko mikache aloya na badeba moko ne muta bana sport bana bumwana na boye lelo ko tangile bat ba ko beta ye non ni ma Shakira po Shakira ça la lita la lit club suki ça on dit mané Shakira mais oui non on dit parce que ça la lit nani na champion nani Miss Mart là j'avais Miss Mart un bon liteuse vraiment l'équipe nationale la lit un bon liteuse non champion hélico de chasse voilà père yenda vu sentir ya nini ya parade on va collègue na ba vrai champion a vu sentir ya parade donc vraiment ba tangi binote ba yebi binote oyebi sunani bon na ba champion Baba sa balita solo va moyebi natanga ta 5 tanga ta 5 parce que so tangi msute c'est te bangote Golba champion Golba attention Golba ya masina ni Golba to Golba ya masina ni Golba pas à la lit mais Golba pe on a autant champion Golba ya masina ozuye ba to yebio ozuye champion ya lala to yebi wana mama yalala to yebio ozui Gilit mabokoto mo Gilit to yebio weekend na weekend to yebi bango ozui nani so kotanga Pachanyata anyata ozui ba o nani o babundana ba milangi wana bakuluna batomato bakuluna obe bakuluna batomato bakuluna te ke baba ya ko discipline basa sauvage ngaso tena ko mona bango na bango te obunda te oyeba basala ni wana ba vrai liter ozui ba nani champion nani Abuba nga bate Abuba oya nga basiko Abuba oya nini ya zone kin oya liter ya coach ya nini ya nouvelle génération Abuba bakatia kale ya lelo te ozui ba mapasa oya ya Injili ba mapasa oya ya Kasavubu ya Injili te bibino te ozui ba de basto base belé ba bon liter ou base belé vraiment ba ope na tangi te ba liter msuku baza wana mais tala ka émission et puis autant il quoi aussi champion Vipère grand liter Vipère parce que liste na mukolo liste na mukolo moi mamoko kachi nata ba liter wana sous na bumwa aussi c'est grand tabakisi bougie rouge grand liter bougie ça liste na mukolo donc to bete bien minga aussi le fois nani zila mbisa mai grand liter mbisa mai liter chance la ayo liter akala mbisa mai wana aujourd'hui ti zombie ya niki grand liter ça liter zombie ya niki te na boy na émission ya ke bula ipamba donc au moins bimi kache papa na kufi biso ne to pesi to kona et kona mais ko bosa te ke zombie ya niki na sala na émission ayebisanga boy na monoko ni bi yesu ka ebi bato babandana na ba babenga bana bino bota bundana bangwana bobenga babuda tanga kio biwi ayebi ke ba champion malema bato bayana babuda na bamonda kati ayebi côté richa utaka zaka buda yana kubasa ka buda ya kati zaka buda donc tanga kio pa babi non ayebi ke bino nde boyena bamonda babuda na monda kati faut dire yo moins de buda na yo nani petit na buda no te bubete accent moni asa buda ozo pesa déjà et là ya lit et là c'est que lobby so akomi kache un bon liter mais ba petit baza plusieurs fois champion en lit baza fait 3 fois mais ça ba buda mususu ba buda mususu to beta ni solo ba buda mutu mutaki ya lokoti fazer moko buda
lobi o buda komi kache akobunda nini ngai engali ma trop do c'est na kolobeza te bon maître faut na loba yoko na TV kwa jour sina ko rappeler on peut na TV ba maître bolongola ba phaser ba kache bokomisi ba phaser trop ba kache bozo bebisa touch on a raison hein wana na yebiso yango na TV et salama on a aussi na fédération vraiment faut recensement salama à tous les clubs wana message na komi message asuka to chite l'émission bon message asuka vraiment na repesa kaka mbote mingi na bakonzi bazokamba kati congolais obana na ye moko Fak Diongo président Fak Diongo président vice-président Kwame Chako CG Artire CG Moura la direction technique obana na ye moko entraîneur Douglas Yeboulevard Ramazane DT Panther DT Tyson entraîneur Prince Masota entraîneur Dava vraiment tout le monde vraiment et puis tous les catcheurs chapeau malé ma personne en mbote belé na bossa peselanga pe Alphine Kayembe mbote apesi vraiment Alphine Kayembe ba mbote belé et puis apesi mbote mingi na yemoko honoré peut-être 12 code mboka 001 apesi mon président Freddy Ngoma le coutumier papa social mon colon code ya mbote belé apesi sergent Géré le producteur le plus président Géré sergent Géré le mignon garçon soudan poussé kuna na Chicago apesi Andy Bola de Kimbacheke Chango Kuku Nyungu El Chanto vraiment de Kimbacheke Chango Bambote Belé apesi Shadak Chacha le grand jogo na Belgique Muninga Sergino na bosanité napesi Bebeto Berman na Belgique moi sans pembe babi moi sans Bebeto Berman yep na foko lobela ka Bebeto Berman obi ke Bebeto maître alobi lelo makasi te pa alingi na mama makele Bebeto Berman na Belgique Bebeto Berman na Belgique moi sans pembe alobaka trop te soka kiti na Afrique ngungi akimi babi talaka moi sans pembe Bebeto moi sans pembe skazali babote belé na bosanité grand maître na ngai forma ngai eme munganga chez méchant esconzo président by 6 na bosani binoté famille malema mobimba Axel malema Sarah malema vraiment bino tout na bosani vraiment binoté et puis champion local vraiment ba mbote belé la reine Shakira madame Axel malema Sarah malema Glody malema oui Glody malema skazali on mon fils mon fils Glody malema skazali ba mbote belé vraiment libota mobimba kuna bakoko nanga kuna vraiment mbote belé vraiment na bosanité Alain Lubaki mona kota tongo Eric Tola de Belgique Eric Tola de Belgique ba rappeler nga lisu Eric Tola de Belgique mon vieux propre skazali vraiment mbote belé donc merci beaucoup oui je m'appelle Maboko ya Nzambe nakomi na suka ya émission nanga naloba nini bandeko nakoloba te mais tika naloba te pa nazo zéro ko na lokoti papier na ngai natanga na mabanga na ngai est-ce que mbone ko mamaki mingi Shadrake Ilombe ai mobali Nzambe papa mapango mwana États-Unis tongo Shadrake Ilombe viena nga Prosper Bakine mwana Dallas tongo yao yango yo Chanel Bakine Brunette Lonzo Kambo ai nalobi président Abdon etima président Abdon etima mutu ya batu ya solo président Abdon etima mutu apesaka na gauche droite eyebite président Abdon etima yao yango yo pe na bosate ko ba Miriam Mulangi moninga ya Denise Ngangula ya bino yango yo moi chemise kitoko mwa nini euta ndepa ya Miriam Mulangi pona esala zuwa te vraiment makasi na bosate ko ba bongo bana bi Mimi Shungu mutambongo babombaka ete na bombo pona nini Mimi Shungu kasi Claudine Omoy eloko pamba Raphaël Omono mon frère mon petit frère propre tel père tel yo tel ngai Raphaël Omono na bwaki vraiment Alphine Kayembe yango Alphine Kayembe libanga yuteska Aimé Tukudi Alphine Kayembe Chimene Kafuti mwana ngola tongo Chimene Kafuti muta mbongo babomba kete Chimene Kafuti naloba to naloba te na koloba nanko na pesi joyeux anniversaire na yo
vraiment lelo na biboye nazana champion Malema alobi awasala numéro bisambonga kisi biloko nyonso kopanza tokofuta Jetu Nzimbu joyeux anniversaire na yo koto zali panza buka kota na supermarché il y a biloko fele champion Malema kosala numéro mbongo kobima donc tokofuta na biso yango na komi na suka koloba ke na bwaka mutapota na bosani mon colonel Baramoto mon père yo yango yo motema ya mama Rit côté boza yango na sima ya caméra nazaki nga moko te nazaki na Aimé Tukudi Maboko Bank yenda simba ya caméra lelo na bwaki Jonas Maza Waljoye Ozike Benjamin Mosiboni Jean Didier Mosiboni Miranda Joseph Diano moi mwana 11 ans na bangenge ya mikolo famille eyamba mobimba ote boza ya bino ngoyo famille onyangunga mobimba famille nini Tokudi famille Tokudi ya bino ngo wana na komi na suka koloba ke bongo bien connaît na Kinkole noka bane belé donc kotoza yango Magi Shongo na boka susu nani na bosa bata poto na bosa mi po soleil kilo makasi bilamini kamba motema na bosa na boka boete Patricia Beledou na boba problème Patricia Beledou tikanga na fanda ki Patricia Beledou na boba problème bilamini kamba motema ya ciao.